Bonne année Nabino Balandi, émission Esprit des familles. Koba plus chaîne mounene ya YouTube Oyo et Messani Kopé Sabino plaisir. Boza ebele partout bolandaka biso na monde entier na États-Unis, na Canada, na Europe, na Afrique, na Asie, partout bozali topesi bino mbote. Lelo toye lisusu na sujet moko ezali très intéressant. Tozo parler sur l'impact de l'église sur la famille. To influence ya église na kati ya mabota. Tokolobelango biso moko te, toza na invité ya munene na kati ya plateau na biso. Oyo biso to mesani ko benga légende pe IGF ya église des réveils. Apôtre Denis Lessi, bonjour. Évêque président, merci. Merci beaucoup, papa. Prophète. Non, prophète. Okay. Merci beaucoup. Bonne église, Arche de Noé. Église, ça va. Du coup, tu as toutes nos premières questions pour te côté na profondeur et à émission na biso. Selon yo, famille et amis. Famille et amis, institution d'ambassade. A trouvé que Montarosa est monté, Dieu trouva qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est ainsi qu'il fait endormir l'homme pour créer moi-ci. Étant à mon moi voici la chair de ma chair, les os de mes os. Donc, famille, eza moi-ci na mobile d'abord, qui se complète, n'a pas idée. Une code, c'est-à-dire c'est le symbole de complémentarité. Donc, bazar c'est complété. Après, va produire vana, soyez fécond, qui est allé aussi avec la carrière Nzambe. Donc, va me souper, va soit difficulté à robota, mais Nzambe souka à salaka. Moutounion sopé à balaraté, parce qu'il y a des eunuques dans la Bible. Na basangopé, va balaraté. Donc, il y a des gens qu'on appelle des eunuques, et puis à garde, moussou, va kassra bango pour un service de sécurité. Mais le foyer, c'est tout justement, moi, c'est dans mon bali, na progéniture na bango. C'est ça la famille. Mais si ko tangu yozo pesa biso définition ya famille na sens wana. Comment église et bandi et koki ko benga pe famille. Est-ce que église est la famille? Église est la famille parce que église a épouse à Christ. Les épouses trop bas là na nuit des noces dans l'enlèvement la soirée dernier. Moi je crois que Nzambe azaneti mutaso fécondé église. L'église, Dieu se révèle à l'église. La révélation des eaux sa fécondité à Bana Molimo. Bana Molimo, on a des bangons de vaso comme un serviteur, un pasteur, un fidèle, ou va préparer bangon pour l'enlèvement. C'est là où il y a la famille. Ça devient une famille parce qu'il y a la communion fraternelle. Et bato basangani sikoyo pour na komo ensemble. La différence nini parce que bato ba landa biso ba terme so bandi ko utiliser et un peu pastoral. Différence nini to ko sala entre la famille chrétienne et la communion chrétienne. Bon, la famille chrétienne est là bon biloko belé moni ba net catholique ba utiliser la mot famille chrétienne. Okay. Ça dit ba so bala ba sa couple ba kutanaka pour permettre ba on a bango ba se communier. La communion chrétienne c'est tout justement cette union. Cette spiritualité où ils ont les canaux entre les chrétiens. C'est ça la communion. C'est-à-dire que ces partages de convivialité, tout ça, il y a des autres à la communion. Bon, avantage nini ezali na couple avant yako balana toko bota baye banzambe. Bon, avantage, na comprendre la question bien. Donc, c'est-à-dire que papa na maman avant basala libala ba yebi nzambe avant ba ndobota bana ba yebi nzambe c'est-à-dire na foyer wana connaissance ya koyeba nzambe avantage nango ezali progéniture wana eza délivrer eza ba obimisa ba échantillon moko ya bien oyo ko permettre ba zala na facilité ya ko tia progéniture ya bien na mokili parce que papa yebi nzambe ma ba délivrer fruit ko bimana ezali bénédiction neto monique un Lévi épousa un autre Lévi, Baboti Moïse. Pour moi, Moïse est devenu libérateur. Parce que Aoudi na famille juive au Baïbi Nzambe va servir Nzambe. Parce que les Lévites, nous avons servir Nzambe. Donc, c'est très important et là qu'on a souligné. Donc, bateau, bazali, ba chrétien total.
converti les deux parents so ba balani et avantage que ba opesa biso ba produit à bien pour sinon te to ko ba produit ozomona ba chege na nzela bato omona ba sorcier bato ebele parce que mona so akodi nzela comme lia biloko nzela comme kokutana na ba cible ebele oyo koki kozwa facilement. Voilà, mais moi nous en chrétien ata côté université ata ba influencer na magie ou bien eloko mo moi na yebi que lilobezo senga boité ako résister mais oyo azana parents oyo ayebite ba lotoko wana o amelaka boti na se lotoko donc ba mwana na robota mana ba séquelles satanique oyo ko permettre ya akola nango pe progéniture na ye tina 4e génération ko risquer za la suite. Siko en tant que pasteur osepelaka na église koyamba mutu moko fidèle ayeye moko to osepelaka komona pena ke famille mobimba bazwa kobika peme na nzambe. Bon, impact ya famille ezali ke bango tu bazo yoka eloko moko mais soki papa aye mama zo sambela na kimbangisi kuna ye pe azozwa malte ya kuna tango papa pe aye koto yo azio ya biso donc bakozala en contradiction spirituelle bana pe baobota bakozala éparpillé yango ozomona mutu aye moko eza pe mabe te soki aza capable ya ko-influencer famille na ye d'accord mais on peut pas refuser mutu aye moko mais tolinga ba couple en famille parce que tata mama na bana so baye le message est facile pour bana siko ba okota ba encadrement na jeunesse ba okota ba ozana même pensée même philosophie même eloko quoi mais au moins ba lelo maman témoin de Jéhovah papa za chrétien papa za catholique maman za réveil bitumaka na ndako oyo aye na chapelle oyo koto abwaki chapelle donc komi komba na ndako donc c'est ça le problème mais vaut mieux bazala bango nyonso place moko so baokende lifelo bakende bango nyonso po permettre ozo mutu ya catholique na mwasi ne bazwi bake oyo aza na église de réveil baye oyo akokende esika yo oza wana soki ya mabe po pe pas dire réveil bato wana vérité te mais ntango yo oye mpe koto oyo soki mpe koto ya mabe bino mibale bokeli felo au moins bokende place moko bozwa film ensemble. Pour les meilleurs et pour les pires. Merci beaucoup, pasteur. Le lot on au rôle d'Abino, il y a pasteur et j'ai importance ya makasi. Ba komi ko benga bino ba dadi, ba komi ko benga bino ba pai. Relation nini bozanango en tant que ba parent spirituel na ba parent biologique. Moi ane bebisi papa na ebiso. Dadi. Monga zo benga sermon na poto l'hiver boya couverture to le polele. Ah dadi boni ola muki bien maman qui dit ça moi muki au moins de ya mabe. Ah qui t'assuni. Donc biloko wana ba kombo ba dadi wana ba paille et comment coder et comment pèse sens mususu donc comment pèse eloko moya affinité et affinité wana eza bien te ba mesana na pasteur te ba mesana na père spirituel te aza moto il faut craindre il faut komi ko substituer ba parents bokomi ko zo place ya ba mari mobali na ndaku bazo respecter te ba o respecter plus dali mobali ana rôle na ye moi si faut tout ça mobali ne peut pas tabali. Maintenant, l'église ne fait que compléter, n'a qu'orienter ba couple pour bakende. Yango longa nazo combattre mingi. Donc on a moi c'est à motu, avant on a décision sur moi c'est à motu, faut au consulter mbali na. Parce qu'elle doit être soumise à son mari. Oui. Yo tiko comme on peut ça 40 jours à jeûne. Bon. 4 jours faut y bisa baswana que bo senga ba permission et pas ya mibali na bino. So mobala boya kota jeûne akoyata. Parce que la Bible le dit qu'il faut d'un commun accord. Bango mibale faut ban lima pour monter ensemble. Donc le pasteur va comme la dimension c'est pas bien. Le pasteur est belé lelo ya ba comme ya ba pai wana na ba dadi et comme ko déranger ba tout c'est pas bien. Il faut pas affinité za la trop beau za place à mobilité ko za place à papa. Ya mon église va montongo là-bas c'est abato. Yo moi ça moto bando tongo lendeng. Ah soki
délivrance yango esenga otonga pe sali tout pour ana epai ya mobali na ye moko asala yango benga mobali yebise bon ngai awa délivrance esenga il faut otongola mwasi na yo yo moko zwa biloko oyo okende kotongola ye wana na ndima révélation wana mais oyo yo moko oye mama longola bilamba okoma otongola no wana eza sikoyo ka grave oyo ekomi na kati ya église bobandi meme koponela bato mabala omona penza ke na famille bandimi mobali wana mokoma na église be opa ya boye bon na bible commission ezali Abraham abalisa mwana na ye autiliza serviteur na ye abitia liboko akende kolukela mwana nga mobali mwasi quelque part connexion ekosalema mais il faut être en accord na baparents en accord en harmonie na yepe mwana po wana ekomi bakomission ya mabe wana eningi ekoma neti cop wana te mais soki bonne fois ezalaki mwana oyo okobala mpe mwana nga to okobala mwana ya ndeko na nga moko boye to na baya moto moko azoluka libala mais tu es dans les critères wana eza problème te mais soki ekomi na critère ke yo oboya oyo kuna libote bazoloba d'abord la femme doit être libre de choisir moto alingi mais okocommissionne ye mpe okoluka mpe motu okoprésenter ye motu mais c'est à elle de décider on ne peut pas influencer non ça c'est pas le rôle de Dieu parce que même serviteur akendaki atiaki basigne ke mwana oyo apesa boye asala boye solo bacritère ya nzambe so apienga mai apie mpe 10 chameau wana 200 litres bon moto akoka koservir te mpo eza symbole ya moto akoki koservir mobali na ye na famille na église donc moi je crois que tout dépend ya orientation soki ekomi cope lisumu soki ekomi commission oyo ekomi oteka bana bato c'est pas bon c'est plus biblique on est comme eloko mosusu parce que bapasteur ebele ntango azotala na église na ye basere ya kitoko baza ebele amoni vraiment ke non awa mpe mwa ndambo ya dote oyo akokweyela ngai akomolukela bango mibali ya libi ya minene na poto banini tout ça mpo apesa bango commission mabala te wana ya lisumu wana ya bien te mwana motu baofuta dote epa na ye moko mpa ya papa mama na ye baparent na ye okobénéficie peut-être mwana asoutenir yo mais laxité ke nani et puis motu mosusu akozala na mbongo te mais aza na adeya na badisposition ya kopa mwama akobala ye mpe un jour mpe atomwama Félix lelo azali président mais il était l'enfant de nani mais il n'avait pas l'argent qu'il a aujourd'hui mais vie esali ke lobi akomi président soki abalaka ye avant soki abalaki ye avant te moni ke lokola andimaka ye na lera pasi ye mpe mobali andimi yo na pasi moi je crois que l'avenir ezali nzambe moto ayebi yango merci beaucoup nayebi ke émission oyo ezosepelisa madame Belinda Lutonadio couturière ya munene na Kimbantseke justement na Dokolo bandeko nyonso le 8 mars ezoya oyo boza côté ya Tchangu direction adresse yango wana bokende koluka madame Belinda Lutonadio oyo aiza penza na moto ya kotonga bilamba kitoko pona bino bana basi oyo bolingi kobonga panda ba fête oyo apôtre tokota na Bible tozotanga na Matthieu chapitre 14 verset 16 Bible lobi na biso Jésus leur répondit ils n'ont pas besoin de s'en aller donnez-leur vous-même à manger est-ce que moto na Nzambe omoni te ke lelo église ezali kozwa bato temps ebele ba retraite toke na ngomba sala boye ba matinal journée mobimba ba papa ba mama baza na église na suka nango bazozonga maboko pamba na ndako mais Jésus Christ akangi batu journée mobimba atiki bango pamba ta lobi bino moko bopesa bango bilei lelo église ezozongisa batu epese lokote est-ce que ça mabete non bon église esalemi po epere batu mongo te mais église ezali na rôle moko quand tu pries très bien quand tu écoutes bien la parole nzambe afongolo banzela tokenda ba retraite ezaka po nzambe afongola mais eza obligatoire te nde nayebisi yoki po et puis toko église ekozala chaque jour te bon à part baseka oyo basala bakite chaque jour de lundi au samedi eza façon na bango oyo bango bamonela makambo mais église normalement neti nga boye ezalaka mercredi vendredi na dimanche natiki espace po bato batala bo moto aza na mwa temps aye kilita papa aye kilita mama mpo na kaka kolendisa
Oui. Mais on ne peut pas prendre de lundi au dimanche quand l'église est. Mais comme ça, là, ma bête. Il faut église, le pasteur, baye bapeke, faut batika temps. La prière, on a besoin effet dans là. Tant on a sambi le pose à Moussala, pour mouton, on peut faire qu'il luka Moussala. Tant on donne le luka Moussala, ben fait à prière et pécer Moussala. Pour ceux qui a vendu de lundi au dimanche, à luka Moussala. Dans le cas d'espèce, effectivement, il y a des cas où l'église doit faire le social. Parce que, toi, on a ba imo mabakangamaki. Alors, il y a soit bibalé, ça va. Voilà. Et à ce moment-là, il y a un moment où catholique, basali ba caritas, basali ba biloko belé belé, réveil ils en nous pauvres na biloko wana, mais il faut tout banda okanisa que oui, ba église a poto après ba kilte moi teza moi ici. Voilà, il y a ouais loko tozo reprocher mingi na réveil, ba do ezala kate ko pesa batu ya kolia ko pesa oui. Parce que mo kenda udi Canada, na mona pia ka ba loso kuna. OK. Azui batu dikola loso là ba biloko batu ba. Même Jésus azula on peut batu belé. Azula on peut mais loso on peut suko bandika ko mesenza batu na loso batu ba koya mateza mikuse sozo te amulai ba. Loso belé mateza muke. Après bazui biloko ba kena ba. Mais Jésus a donné. L'église aussi a le rôle. Voilà. Bah veuve. Voilà. Bah sommaire, bah orphelin, bah namusuana, il faut bah en charge de l'église. Bah veuve de moins de 60 ans, il faut nous amener l'église soit bah en charge. Net biso to ministère d'aide, d'évangélisation, établissement des églises, mais tous ça obligé, il faut tout soutenir bah bolana bateau bazana. C'est une église primitive et banara bon. Ça dit bah tout va y en a biloko après bah partager selon besoin. Bon l'église est comme égoïste et comme église pastorale mutuna mutu ministère nae aller ba bon nae ba dim nae aso ba blo nae bon ça là bon l'église est comme église de complication. Vraiment. Merci beaucoup papa. Siko tozo tanga na Luc chapitre 7 verset 13 tozo soka à partir liboso. Balobi, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Yesu amoni mwana mwasi oyo akufela mobali akufeli lisusu fisiniki ayoki pasi na mutema ayoki mawa pe asekusi mwana wana. Lelo on a l'impression que mawa na basel na nzambe ezate liboso ya mabota oyo ye kobike pa ya nzambe. Plus miracle pona marketing plus prophétie po kona koyebana pona baful biloko wana nyonso ko bima libanda ya oyo Jésus Christ atika keza pona. Mais voilà to pe ngwete église kufiti. Na bisa bino déjà ta ona na église kufana on. Et comment que on a et comme na ngo ba ba au moment na ba vie dit pour ba zo ba numéro et puis comme église ya en fait comme spectacle. Comme on compte ici, va science occulte pour le matériel. L'église est devenue matérielle. Donc, tout va comme matérialiste. Mais pourquoi? Bible le dit dans le dérège, les gens vont aimer l'argent plus que. Et il y aura le plaisir plus que. Donc, ça va signer à temps. Ça va signer au tour qui m'a monté. Ma vrai serviteur de Dieu va aller pour la lait sans pâté. Mais, ma moussou, c'est aller pour un spectacle. Va attirer, va tout moussubaya. Il y a autre monde a sali faux miracle moko Alexandre on a TV pour bateau bazana kawana o ba yebi muto anate ba ondima ba raté peso sema o sali boye muto ana pe réagir au pia ngambo biente et puis si ba retour no ça mi akina to mona ouais ma prophétie éclatant o apenda kaka après une semaine muto ana zunga bige nga bazoi nga kozwa ba ebisinga na tabilo boye tabilo na ba poisi na sabu bon. C'est ça qui tue maintenant. Tant qu'on va constater que tu as dit que tata, tu as la publicité. Parce que paralytique a tamboli. Mais que nous avons bateau pendant le katani, paralytique va yebani na quartier mutuyo ça veut dire que va paralytique. Mais paralytique va yaka wanto eba bilongi na bango te ba uta so wat. Wane comme na makeno gozo yata, ba mutu ba mo kende tibandun. Ba mutu ba ono zo tiba kongo. Opesi mutu mongo aye. Au lac Sendenga au boité, au lac Sendenga au boité, et Moutouana na minute wana, aïe à salle théâtre. Moutazana plâtre à la wabukanité, mais au mémier, na hôpital bâti plâtre,
aye pe avandi na nzete ah mama telema obukani 9 places vrai ou faux vrai boya mbeli ale tsuku mama kima yo yebisanga mutana plate voilà yo boyeba ndeni ki mutana bukana te voilà pour plate balati sa rôle na muto abukana voilà abandi bambango bandi bingu ya papa mais papa mo pe ane na nguya te ye mo pe ayibiki wana ya nguya na yete makiona nde obenga kina ka sikota yo sai makiona ba tu oyo baza ba yuma ba osani ba kotit jena yo tanga oya wana qui va donner $1000 qui va donner papier bon tu vas voir les miracles ba to ba yaki na vrai miracle ba bigi na nte ka ba to wana ya miracle ga ya lukutana nde bazo mais miracle yango bino bo bandaki yango ti notamment yo tia kopo likolo ya TV esa makambo lelo te non miracle il faut tika nzamba sala moi je prie je demande à quelqu'un tia mai na bondeli naza ko lande na ndako te c'est Dieu qui va faire soka za na ngolu na ye abi mutana bika ba ko témoigner biso to ko forcer te nous on prie on laisse Dieu faire le reste ceux qui n'ont don wana na ko exercer ango moni ba forcer te ne te comme le miracle forcer pour un miracle ngate ya kapé journée mumbana on te 1 mois sans appeler sa prophétie maintenant prophète ba te ba yebongo te to maintenant te ya ça nem sur na pied prophétie ça miracle pe mutabiki pete non miracle za ka mutabika te miracle yo zo linga ngoto non miracle ezali ba signe nzamba atambisaka na parole pour ba incrédule ba changer amen to ba besoin ya bato wana ezo solution mais so okomi osimbi muto zo tindike na makasa ko otindika ndeni muto nzamba ngabikisa aubikisa ongo sala imposition de mais so aubika biki so aubika te zata ya nzambe te yemo ayebelo ka osala biso le to mo forcer miracle normalement il faut miracle ba campagne tunga de l'est na sala na yeba te ki bato bazwa miracle wana ki ba oswa bon voilà parce que miracle c'est-à-dire des longo moko o s'attendre na ngote mais yango mo salemi e kamusi pe yo mo na ngamo na étonné tant yo na ina poma libele la biki na yope aux édifier et puis so courage siko miracle nde yangwana o bisu to lukaka nde yangwana na ermo pe ko prier mutabiki mais yo mo do kama nde mutana biki donc lelo il y a trop de faux trop de magouilles yango et bébé corps du Christ. Merci beaucoup. To zui verset absence onction absence il y a vie de prière absence ya kobanga nzambe nde koti bato d'église bato bakomi superficiel bapasteur bakomi plus matérialiste abeta okimanki onana mpo mbongo ya ntango azwi 1000 bato 10 bapaye $10,000 azo vivre soki abandi yo azelaka miracle ya nzambe wana amona retard akokufa nzambe or Dieu pourvoit toujours. Amen. Il faut que tu s'exerces dans la vérité pour y avoir miracle. Chaque fois na luka mbongo yakate. Mais chaque fois na sale la nzambe mbongo yaka. Amen. Comme ça mon asali. Bato yo lelo. So na komo kendine ta église. Bato ba yebi yo luka mbongo, bato ba yebi te ke yo zela nzamba sala. Oh. Nga na yebi ndeni nzamba pamulanga. So na forcer. Apiate. Il faut na bando servir yena ke église ba mercredi ba vendredi. Na so sabe fort nzamba zo mona ke muto il travaille pour moi. Au mona ka ba bengi allo yana na aussi mbongo, aussi miracle. Mais ba jour on a ki ma église. To na kimite menanda disposer te. Ya ndé na nzambe ba blocage za kamakasi. Dieu aime celui qui le sert. Et puis il m'a fongolé aux portes. Cherchez le royaume, il donnera. Donc il faut tous en ilanganaye, tous saler correctement. C'est comme ça qu'il va nous bénir. Na ibaïté que yoya. Mais tant que maman komelinga, na komeli a isinga non papa tinila inte tozoya. La moi ma mo lokoye. Eza na iba ke yoye. Eza bongo nzambe aibindenga pamula basai nai. Maleme muki wana esungi. Na ina problème wana. Mais na sungi ami na problème wana. Nzambe apinga solution ba mo. C'est comme ça avec Dieu. L'épée wana kumisai. Koluke belete. Merci beaucoup, papa. Matthieu 19, 23. Oui, Matthieu 19, 23. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.
un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Église, ezoluka richesse, ba pasteur, ba komina mbongo, bangomo bandimi. Bénédiction et finance, église, ezo se tendre vers la richesse. Est-ce que ezo dévier toutes les contradictions par rapport au message à Christ? Le pasteur a pas mamé à m'embêter. Pas mamé quand tu exploites les fidèles. Mais net nga. Na ebisonte na okende na osaba sacrifice ngai nzamba futinga mingi ba biloko tozwa ke ezala église te tozwa libanda mona mutu mwa tout ami net jour mona ote na raga ba cutting émission maman mo ayina braza mbale ba millionnaire ba bengi nga après émission ba bi kende zwa carte keyaka 400 braza to zela na comme na Braza TV za combien na bengi ya passer Charles personnel aina Suisse apesi facture na ina pesi ba papier ngambongo na mati avion ba lukelinga visa na Suisse na comme na Paris na sombi télévision Nzondo TV donc na kanela ki ngote mais nzambe a utilisé ba tout déjà à partir na au monde na sengité na escroqueté donc c'est comme ça que Dieu bénit alors na erwana na Suisse exacte que na exploiter mon limité nzambe yemo muta apamwe mais ceux qui se comment exploiter lelo zoazi à rouge c'est le sang de Jésus nazo transformer ngosiko mais là le jaune lobi rouge lobi vert lobi bleu to yemo bani ko saba biloko ya 5 glaces wana comme tiela on va couleur ya vert ya rouge ya jaune nanane ateki on est comme commerce ouais siko kokoma bigisi na mutu te muta obikane na foi na ye voilà mais on est comme business mais ce qui nous a révélé, au moins période mon appel Batoumai, période mon akati, parce que ça révélation est éternelle, oui. Il y a bigissime tout ça, c'est pour votre namis. Abigissime ça prend ton limbas. Donc et là on est là, ce qu'on est comme habitude, c'est que comme dangereux, c'est comme dangereux. Parce que ndenge na lobi wana komuna ba riche belé na kati église. Yesu ndenge lobi wana eza difficile. Bamzu ba okota na ba Mario, bamzu ba zuna ba kisi, bamzu ba homosexuel, akepesa nzoto donc komuna ba riche belé na église. Est-ce que e combattre ba chameau o ba za difficulté okota e biso to? Ah, ba okota même derrière jour ba te belé ba okota te. Oko sutuka. Ah. Na ebisoti makambo eza na église wana ozomona makambo ya na église omona moto azoteya boye Jésus est vivant akei déjà akei luka ye na butu okuta ye kuna epa ya ba na comprendre nde osali te Jésus est vivant donc même ba acte même ba mouvement eza bendis voilà sœur Claudine soka comme Claude topesi comme Claudine. Non, papa. Est-ce que Baza pensa? Double Simba est belé. Kolengana biso normal. Pasteur. Ba est belé. Mouda komelenga galula ngai. Oh non, c'est pas vrai. Ah la poto a komelenga bi papa ta na mona go lataka. Na o kanzo tezoninga. Ngana tuni ni na sens ne. Abi papa beauté na yo. Nazo kufa. Ça dit que na lulio na o na mbali nanga. Ah, est-ce que ma fidèle n'est église baebi? Ah pasteur. Même c'est papa OK, li fait l'habiter am na lingio. Ah. Non pe nyonso lingi. Ba faiblesse OK. Toyebi ke papa double sim. Toyebi ke soki mutu ba prophète ba apôtre ba pasteur. Na ba docteur. Tale belé. Tala ba ngani bila so moni mutu loketo komo serré abani ko tia ba pantalon benda break ezo mona na te mais wane yo mobali faut break mona na yo siko pantalon elala on dirait so mutu mo bo tout ça ah bon ça forme nzamba kelele a créer bongo a go changer on est break mobali nyonso il va toujours viril voilà au senti quand même mobali yo on comprend yo mbali oza mutu modo ya okufa tango ya kufa ya mitengete wala minigite donc na lero wala yo siko osuka wapi okoma kaka mutu andenge wana mais nous devons éviter ces choses pour mongo ebele ozomona na ba homosexuel ba magie ba ni ba koti pas plus qu'une semaine ma ami mo abenginga
Abi na côté moi logo na côté ana na mona payer 5K. Nga na moni ni to ka wona na za na déjà parce que na ngine ko fixa na sinma mkisi pona zwanini na ozwango na normal. Pour sacrifier na sacrifier famille bana tout ça non pourquoi voler on a nani. Voilà. Il faut tout le cambo on a motoki. Moni c'est ça. Il y a Nzambe, Dieu est juste, il n'a jamais vu un juste abandonné, ni un juste mandat du Père. Ce que vous avez Nzambe na yo ya solo. Nzamba au côté. Ce que vous avez Nzamba tikimutu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Considérez attentivement vos voix. Ouais. Et belé pour la richesse, papa, pour la bouille, na zubane 43 années. Amen. Même ngamo na koti awa sans vous mentir, 43. Sans vous mentir, papa, na kamwe na bangi 43 ans. Plus de 43 ans. Natamola na ba coupé à Coca-Cola pendant 3 ans. Natamola na participé na évangile ango. Na komo tu na Nzambe. Na sali lisumu nini. Au jour mo boye na passe na montre kangami ngai na ndako. Et kangami na 5 heures. Nana na lali na la muki na moni boy 5 heures. Donc il pile ici. 2 heures du matin. Na bima 2 heures du matin. On a même pile la montre. Bon la muka doke kilte matinal lampa. Na motel bolanda ngai na comme na motel tata moka la muka beti masasi likinga wa. Abi ali boma esko tali montre na on abi na 5 heures na ndam. Abi tala montre. Mubola. Na l'église. Bandang modération et bandinga na pasteur Michel. Jésus est ici, c'est tout ça lui énerve rien. 2e temps il y a 3e temps il y a 4 heures du temps. 5 heures du temps tout le monde tali bosso à côté. Na tout ne l'air ni. Atali monte abi pour 3 5 heures 3. Nathalie, pasteur, habitué 2 heures. 2 heures du matin. Tout est 2 heures. Et voilà la pauvreté, tout la 19 heures. Pour nous la pauvreté, ma casse à la avant. Au Sanini, on a TVT. On est l'autre. Mon asso mata biero pengo ezate. Mon pe ya okene kobo ezate. Yo quand tu te bele ba ça les kobo te. Ezapo ba banga nzambe te. Mon ezate. Mais et sauver. Ya mo nzambe ba dusa tika ba on etawa nanan. Po abanda ko koma musantu. A mesane na ngoti tango zambongo. Ya mo na ba pasteur ba divorcer. Ba pasteur ba osa ba dégâts parce que bazali na ngote basi to linganga na ba période ya pati to boya bango po to simbongo to komo luka batai ya yoko mwasi na kindoki okoseli mwasi makam mwasi na kindoki mwasi famille eza mbongo komo komande mbongo sikoyo il faut okosela mwasi makam po akende na bite sozo kopana yango mone ba divorce c'est mebele parce que to zali na ba pati to yiko koma na mbongo mone to sutuki bon biso bato to botem ba famille riche to zimon va traverser du désert to zongi to sutukite mais il y a des gens oyo a sutuki yango moni ba komi ba bandi de puberté sika et belé va passer le mona ba bandi puberté pona wana to na mbonga ko mais ba o banda o condamner bino olataka mingi ni tout ça bango mo ba koti oh ba koti me ba yepe ko lata te ozomona ba yepe ko lata ngo pété ba o ba koti ozomona ne dio beti pièce na o boya be Merci beaucoup. Tété, au cosité. On insiste qu'il n'a la table. Parce que ça bien. Moi j'aime les histoires avec étoiles. Étoiles les a significatifs pour n'engayer. Yesu, dans le Bible voici l'étoile là Jésus est né, le roi est né. Donc le coup les a signe. Il y a étoile, moi ça m'a fait du bien. Et puis, il y a un motif qui toque. Ce qui n'a mon avis, ça boit quelque part dans la somme. Ah, merci beaucoup, pasteur. Donc, c'est très beau. Merci. Il y a pièce, papa, go on a mon téléphone dima. Donc, c'est un biki na nombre on a bata kudei. Obiki. Voilà kudei, papa. Ah, nous devons dire c'est une étoile. Ah, ce doit être mon na ben nango. Et na beta on va travailler ba souté que ça pas là.
eza bongo balingi ko ça dit puberté yé mbongo yé na suka mbongo on peut ya manki ona eza te ke mbongo normal te yango moni ba ko vivre sikoyo ngaza na nga sincère nga na to benga wo IGF nga na hypocrite ngai na zali na ngai ozomona na kosa te na za franc na o nga na salaka po ndenge na boy so na salika museke na conscient o tata nga te nga moko obi lisumu nete ko besoin ata lisumu le ta ebele le ko be ate le temps obenga mwasi le temps ya bokende nzama olobelo donc mais il y a dans la Bible des gens que Dieu a empêché pour ne pas toucher aux femmes. Il y a des gens qui ont les interdits au basali. Donc vraiment et le Kwana et sali que va passer va divorcer trop. Il y a un moni ba balité bo pona malamongo. Malamongo bo ponaka. So linga basa minene pona libela. Moi sinon on peut recommencer oyo lingi. Na vie actuelle. Donc, ça va choix malamoko. Pour voir au ça va se makamoki à kindokité. Donc, moi, je crois qu'il va passer, il faut tout ça effort. Merci beaucoup, papa. Toyebi ke soki mutu a raté éducation na kati ya famille, a koko zo éducation na balabala, a koko zo éducation na école, a koki pe surtout ko zo éducation na kati ya église. Mais yo lobi na biso pétage eza partout. Siko nani a obiksa nani. Te niveau to kenda eza sauf kipé. Soko tomber en église a bien au vandi. Soko tomber pas pétard moko boy, OK, muta pétage mo boké. Église a pété, famille pété, école pété. Siko nani a ko aider nani azonga na nzela. Comme gars invoque moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu connais pas. Avant côté sika luka tata. Prends ton temps. Donc église est comme individuelle. So ngo kende quelque part, prends ton temps, prie. OK. Nzambe na mwana yo nana kendo sambela quelque part la kisanga nzela nzambe ya lubela yo abikenda wa so oke kotala so passer te tala o bazolo bana po soki le lobi otala mutu nda osambela so ate tout le monde pétage na pétage otala suna na mutu ozondi bange mutu leki ya Jésus o penda bakanza nzoka nde azane mutu penda oyo kutu mabende yo. Donc les loba kanjara kongwa koza souté. Ah. Iyo moko mona ba TV na so mona ite. Bato to za kondima, bato lo sambu, bato ba kwei na ba. Donc même une église catholique ba kanja sika uta ya azati. Eloko nga na fâché na papa ka yango na papa yemba loyo alobaki soka roya, il faut abenga ba sango na ba évêque ba bota. Voilà. Ba kene ko bala na ba. Papa sali tout sauf one. Na ibite so ozonga un peu combien d'années pour comme dia mukolo. Et c'est yemu da oyamba lo bien mususu. Or, yé mutalobaki papo. Donc, batiki pétage continue l'église catholique. Parce que, ba guerre aux hommes, on a passé à botter le moitié musicien à botter le moitié à passer, sans qu'on se retrouve na mbanda, mon condiaz, meska nanda kwan, chaque samedi. Après mes wana, allez, whisky et bandigawan. Bon, mais c'est l'abbé. Yo, aux amokampi. Passer na, c'est l'abbé, ba ouela. Monseigneur na boy bazo wela yo ba master mo ba yaga bosolo Alexa ba ona tv ba nyokoli biso fort Monseigneur nyokoli biso o ya legile lo o lobi o biso to lembi to ampe bazo catholique protestant ki na kanga ata mo to kanga mikolo ba kanga mikolo agi mangisi na mo sabato avant niveau motala di mangisi te papa il est qui na TV il est qui pas ah OK na réseaux sociaux oh lingi na pesoni mbongo za na ndako passer di mangisi donc même na église sérieux ba Peter bazaka aïe donc osani ba musicien koto goloba te omone kuna liboko na kata break kuna aotala break mususu na potu ba OK na ba université oh Jesus ah moko o tu mama ce n'est pas kalambe munda otombola zu musabite ozaki la karbo e pas so pera tikali yemo yo dinami mamoke OK mboka ba Peter Congo tya kotala mutu na misu te kotalela mate yango il faut kosambe
est-ce que église a ko sala loko moko te na pétage wana? Église kasi église za bisote. Pour na ko sauver quand même photos à la bateau to za sauver. Ko sauver zalika ndete o loba boye ko dénoncer. Okay. Si tu es dans une faiblesse, aux en interdité, oui, d'accord. Mais ceux qui osent au monde qui biloko zo sal. Moi c'est à mutu ko soité. Hein? Bandumba baza wana tete kende. Hein? Oke no ko tubela après mais kende ko luka bandumba. Que ozo moi ça mutu à une église ozo surtout basi abatu. Na moni colonel Moazole la bina oboma pasteur Judith na oboma pasteur Jules pardon Jules onani kamba na zo la atie photo ya Jules bazolo ba Jules mungo na osoyo na okako ata mona photo la poste bon imaginez colonel wana azoyo na 1h du matin olali omoni papa mongo te ngana chauffeur nanga zuna na total on te na YouTube afuti mo na classe policier mo boy a foutu les filles mon classe université ici nasuka ake bala mutu sur ka libawo ya libala azeliga la porte moi ça yebe ta assisi ba charger tout moi sur la a sali crime passionnel voilà parce que à mon il passe pour la moi soana moi ça déconne c'est ça donc moi je crois que ba fille va comme conscience que ndenge ozana mutu mo on dimie na passe na mission aux appels à Moutunao, aux appels beaucoup ma fidèle, Mibali, beaucoup ma fidèle, Bassi, beaucoup ma fidèle. Moi je trouve que c'est important. Alors question à Souka to inko tuna. Toye ba nani ananité. Au mutoyo zolapa. Zuna mona benda image mon boye. Muninga pasteur azo kusha avec une autre pasteur na chair. Oui. Ba église oya. Jésus. Kati wana Nathalie boye. Ah, nabi Yesu zonga. Donc ma bekoti. Ngande na aboyi na o impression na ba TV na zo la ngosute fo menana mona yo na liso mundi. Bon siko nature ni to rotuna po eza question suka nature nini oyo to casquette ni osepela nango ya papa na ndaku papa na église lokolo apoza prophète des nations papa partout na église universelle ozotambola mukimo nature ni osepela. Bon na sepela kozala un bon prophète. Pour est bien moi. Quand tu es dans le faux, tu n'es pas vrai. Quand je suis dans le plat, dans pour il y a vrai prophète. Oh, pendant que en tant que papa, en tant que moto ya zolo kamba. D'abord nandako. Mon ne doit petit au bonnet bana boy. Naza vrai père nandako. OK. Pour na bango. Naza vraiment un vrai papa. Pour moi nanga zanga te. Moi nanga ke na classe bien azonga classe bien. Donc vaut mieux ngana souffrir. Mais bango faut pas à l'aise. Surtout les chauffeurs. Na lela chaque jour il faut moi nanga d'avoir que les classes azonga. Ndenga na zui tranquillité. Et bana en église pe na mona bandimi bazo pas moi. Ndena ne sengo. Ya ko mona pe bine yo za bo épanouissement. Voilà. Omoni. Dans omoni ka yo yebo e papa to sa émission. En dehors ya mbongo moi ba collation mikemike. Na d'abord ne sengo ya ko pesa yo matière o ko permettre mosala na wana et que liboso pe bato ba omona yo ba mona ke ah mais asa ina delile bo ngai na osa fier point pourquoi na sala émission la bino pour na longola bato mususu complexe wana tant ba monio na nga mutu moko ya munene a redouter parce que olaki c'est delile ça le cas bon osiko po ba leki na monga pété martyr na sala nyonso na sala na tamoli be monde entier moi loko pe na zwaka bon sikoyo abe moi mobali ma même moi mobali pe on peut bâtir anga pe matoi ser mon père il sanga benga bi missionnaire za vert na eba été na kena miroir là c'est maman mais pourquoi bino boye sanga te mission vert na kena na miroir la tanda ah même dans le belinga mutu abi délé so aboga na leli au fort donc ça ngo moins bien que nazanga même na bateau ba on dimanga ata na sumo kité mais et ça ngo moins bien siko yo bia oyo boya yo bwana oyo na e baba passer nous amine so OK atuna wana combien de vies voilà voilà wana combien de wana combien ba 50 vies et tout ça pourquoi tu dois dire ça parce que yo nde muto ko sala e pour sa ba vie c'est ça l'homme ngande na o sala e
ozomona elmo natambola na keti omoni keti wana natambola nango ngako na kambi na muno mikolo oyo nyonso natambola na keti nana na keti à l'aise malili na ngeza non bakanga eza baranze ezali ba Mercedes pro modèle eza ba oyo eza mais na préféré nanga eloko fumer na val na calme na omona mokili nde ezokende na val na à l'aise c'est ça la vie des fois oui. Des fois il faut camouflage était mais et ça passable. Non, tambola benda nango nake oh mais nakende il faut ta président oyo ezalaki samedi nake nango ti. Oui. Nakiti pe na yango. Mais bato ba kamwa ki papa zo tambola na RAV 4 kuto bato be na yo nga na zai nake fête samedi oto zai na fête président zai wana. Nakiti wana. Naketi oyo obi keza message makasi. Non. Mais nazo nake dimanche l'église naketi nakiti nanga pe batu nanga ba comprendre te bayo ya mala reta po ça ça kitaki ba otala oh papa appelle na suko bien ça propre donc moi je crois que des fois dans la vie il faut kota ba pognos parce que au bando za voiture ko kota entretien et là boye ko kota siko au mimoni ça passe ya pamba voilà on no louer bakara ba $300 400 par jour mbongo na ko économiser au somata micro église na ntambo na ngata ne lo moins simple essentiel les autres servir nga de transport donc moi je crois que ba philosophie wana mundo wa papa oui mbongo na voilà azera combien de président ya monde combien va faire ça edim pour papa soit na benginet Moïse Katumbi biaka j'ai besoin de 1 million Dominos Robisco Moïse Katumbi je peux avoir 1 million, je vais faire un don. En piade. Parce que baza combien la monte. Voilà. Mais aïe à côté net na mbokana aki na keti. Mini Maurice Amuki à côté na. C'est ça la vie. Et mon batu faut pas comprendre que la vie ne t'offre pas toujours tout. Ce qui est exact. Adapte-toi. Essentiel aux autres. La situation yozana. Faut pas forcer la nature. La force à la nature. Dès lors, va passer na ba politicien congolais na ba te beli faut bazana. Faut pas forcer la nature. Soit nature ou épaisseur au jour. Essentiel aux envies. Merci papa na sepeli penza parce que surtout na dernière question vous comprenez vraiment que pasteur Denis Lessi azana esprit de famille parce que même Bible zo banabiso pose à la papa église il faut banana na ndako na yo alobi et sika o ya mona apenda ki azana po ya père ezana na kati ndako na ye akene église sima akabuli na biso nyonso nenga pesi biso occasion o lelo tokomi na suka na ebite soki okopesa mbote na mwa bandeko après so mona ali na yo kati katala oyo lelo amati aye na biso na obike papa na nga vandi mo mingi na ngola na koti awa na kanti Luanda na leli na ndimite donc nabi biso to des fois to sala moi cinéma ba filmer nabi mais obike so na sali film awa esika toza muto ko ndima te ke za ishasa. Merci merci vraiment zangola nzambe. Amen. Na pesi ministre Modero Mbote Simba. Na pesi professeur Tony Mwamba Mbote. Excellence Guy Loano na pesi pe Mbote. Africa mo eteka ba téléphone na ville eza muto a soutenir ngape. Bo soma ba téléphone na bien wana. Justin Panzo mon camarade na Londres eli mo kandimo na nga liboso na fois. Na pesi Mbote semaine no yo libanga na yo sili et aussi la semaine no. Pour le bail papa azo boire bana te. Ba Michel Ponoi semaine prochaine on boire moi na mususu semaine elandi wana boire moi mususu na pesi pe mbote na Miguel Katem Kashala DG RCP aza vraiment osa musa kitoko auto kota za mapamole Nadine Mamona aza en Italie moi ça pembe osa mundele OK ba oya otali to yi afta mola na Ferrari o peseni na pesi mbote na excellence Augustin Kibasa famille nanga Madame Isabelle Kibasa Tsekedi oyo anniversaire na ye ezala samedi abala ya ba président Félix et a invité nani Aïda a invité pe nani Inosbi business to Zaiwana na ba kozinyo samoka to Zaiwana mais na CP na ya Félix na sona ebo singa non moi je suis en Belgique. Et puis, je continue mon sang. Mais on a commis président. Pourquoi il y a comme ministre là, non?
Et alors, s'il est bien président, moi, je fais quoi? Voilà. C'est mon frère. Moi, je continue. Ah, ça, là, naïe. Ah, ça, là, naïe. Ah, continue, Moussa. Mais na omona moi sina okoma gouverneur mo ya mboka na biso. Moi sina ya maele makasi. Mona kibasa. Ah OK. Bien kibasa pesa nga bracelet moko. A bien un jour okoma mutu. Yango bana na nyonso ba komi famille nanga. Amen. Donc famille kibasa babenga nga na kini basina ba mariage na bango ba fête na bango na kenda. Po ba famille nanga. Lionel Kibasa Elka. La PCAG Matomi excellence AG Matomi Kessera Seni. Denis Kadima président Seni. Bienvenue. Langalé qui n'a propre. Ou Azali, vice-président à Seni. Jackie Kibasa. Maman, Mokolo restaurant, Tata Jisse. Awana Ngouma. Le mena mon fleuri, voilà. Leila. Moi, c'est à Pembe. Wana na Burundi. Moi, c'est au jour à bonne année à Tinelinga Mongo. Dans la fête. Ah. Na tika ili banga. Ane Mobima Libango et Otigala. Leila. Na Burundi. Alex Interpol Petit Nanga. Arthur Nzemene. Akazi ya bandombola jonga 2 lela comme na jonga 3 la restaurant comme Misato mer jonga na lela effort photo eza ko kanga wana bena agence Diezola biloko langa pe ya ko fele et puis na Mutalomi donc na pe simbote na chauffeur na ngai ah honoré o atamo nanga tongo midi poko 4-5 fidèle au poste yayo mena boki katika tala to lobela kiango déjà donc to bandaki no wana boyete mwasi kitoko mpangiti wana mpangi bino bwana biloko na baka bino la besatio mitengete to kewa no kanga minigina mitengo obimata obimate yo mitengena miniki soko koti obimate ezala basi ezala mibali merci beaucoup nayebi ke sika bozali bozo sepela pasteur Philippe Mabinga papa nanga spirituel na kaniso landie mission au sepeli komona papa na biso Denis Lesi apôtre munene na kata mboka na biso prophète des nations a celui na biso na o Italie ba famille bondia non boa tardi tozo kota na bono était parce que 18h et banda beta bono était ya makasi kutolobi mwitu bono était voilà merci beaucoup nayebi ke nangola kuna bandeko bazo sepela ndeko na biso Eliezer Makiese mwasi kitoko azolanda biso a partir Angola aza penene sengo Manis Kibangudi les grands artistes n'Angola pe bazo sepela mama Juliana na Irlande évangéliste Julie Vanga na mboka Suisse mbote na ebele mbote na Makaveli Ngimbi petit frère propre na mboka Belgique toujours na Belgique Ntimba ya mode bureau Tokos bino boyebi bato baluka terrain ya kosomba ndako ya kosomba a partir ya poto mama na biso Ntimba ya mode azakuna na Belgique bureau Tokos bosola na bango bokozwa mapangu na Congo na France tozopesa mbote ebele na petit frère propre Yagi Roger Lusakumunu oazo simba masolo na biso Florian Toussevo neve oyo azosola na biso kalate makambo minene zoya Chimène Bofanga petite propre mwasi oyo atengelingeli na Tour Eiffel France ezui elengi tozopesa pe mbote ebele na Nico Mwanza yo yebi engambe mobali kuna toujours na mboka France topesi mbote ebele na technicien na biso aza na biso awa Mike Molopo o lelo akitisi matériel awa na mbinza akomisi lupango lokola studio soki ya chaîne nini topesi mbote ebele vraiment matériel ya kitoko pe topesi mbote ebele na Dudu Supu Lokambe la barre de 20 o tobengaka papa na biso pe madame naye mama Flore ki ya mona mwasi ya pembe to insister penza mwasi kitoko ya papa Dudu Supu topesi mbote na Koko Kongolo oyo azali CD na INPP topesi mbote na colonel Leandre Ngoi oyo azali Rance na Beach Ngobila topesi mbote na ingénieur Dakingoma beau-frère rapproché honorable tobi ke masolo ya kitoko ezo na mikolo ezoya et topesi mbote mingi epai ya Fanny Kiwu Tidi la perle noire
mbote na ebele surtout libanga makasi wuti pende pa katika tala o azali ko coordonner biso a lelo abi eloko wana pende fo zo na mutu et to pesi mbote ebele na bana nyonso ya attendre le Congo oyo esimbi sikoyo njili tolobi attendre le Congo base njili pe tobi attendre le Congo njili eza na maboko élection zoya tobi ke masolo eza kitoko mbote na bino bisika no so bozali tokutani na prochain numéro bye bye bye.